Mbote na balandi nyonso ya Océan du Congo ezali nga bongo évangéliste Judith Nseke nde nazali liboso na bino po totalisalaki pe tolobanaki ete tokokuta na mokolo ya vendredi pona kosola na maimatali liloba la Nzambe ndenge kaka Psaume 7:20 ezoloba Nzambe atindaki liloba po ete ebikisa pe sikola na liwa. Pona mboka na biso Congo tozali na besoin pe lokola tozali ba patriote esengeli tobika na nzela ya liloba Nzambe po Nzambe pe asikola mboka na biso soki ekomaki na kobunga. Yango wana tokobanda kosolola pe tokobanda kozwa quelques minutes pona kotalisana to pona kosola na maimatali liloba na Nzambe. Lelo tobongisaki nini? Lelo tobongisaki na nzela ya liloba Nzambe tolobela na o etali souvenir. Pona kati ya mukana Nzambe azoloba ngo azoloba na 2 Timothée, Nzambe azoloba na 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli de bonnes œuvres. Ozomona liloba Nzambe esengeli e enseigner biso ezala de Genèse Apocalypse esengeli tozala enseigner na kati ya liloba Nzambe esengeli tozala convaincu et puis tozala juste liboso ya Nzambe. Soki tozali na justice te c'est que to comprendre pe liloba ya Nzambe te. Yango wana na kotelisana na kati ya liloba Nzambe tokobanda kotelisana na mukie oyo azali na lito ya koyoka akoyoka. Pamba te na kati ya Biblia tozali na besoin ya kobika ndenge mukanda liboso ya Psaume euti kotalisa biso. Na souvenir Nzambe liko loba nini na Genèse mukanda na biso ya Genèse na Genèse 8 premier Nzambe alingi aloba nini na oyo etali souvenir. Soki totangi mukanda ya Genèse 8 nde na ute koloba premier bazoloba Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux, de toutes les bétails qui étaient avec lui. L'arche était fit passer en vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Bazote lisabiso balobi ke Nzambe a se souvenir na Noé. Oh, ezali liloba Nzambe. Na kati liloba Nzambe esengeli biso tozo enseignement na likambo balobi souvenir. Balobi Nzambe se souvenaki est-ce que Nzambe pona nga motune elinga itango na komi kotanga? Est-ce que Nzambe tango azo se souvenir na Noé? Est-ce que Nzambe abosanaki? Po tango Nzambe se souvenir de na Noé ezalaki nde mbula ebetaki. Mbula ebeti après balobi ke Nzambe aye kokanisa Noé. Na yebite. Est-ce que Nzambe pe abosanaka? Po ezalaki na premier jour te mbula ebetaki. Po azali maître de toutes choses. Est-ce que ezalaki na mukolo ya mibale mbula ekatanaki? Te balobi 40 jours mbule betaki pe Nzambe aye susu kokanisa Noé. Ne mutuna na nga eye. Est-ce que Nzambe po se souvenir na Noé akanisa lisusu Noé? Est-ce que Nzambe abosanaki? Na yebite totambola na mukanda poko zipola ya maloba na ndenge Psaume 119 faso yebisa biso na 130 alobi ko zipola ya maloba ya Nzambe epesaka pole. Est-ce que to zipoli yango? Posoki to zipola ki to kozana mituna te. Est-ce que to zipoli poto tuna question ke Nzambe se souvenir na Noé? To kotambola susu kaka na mukanda ya Psaume wana ya Genèse plutôt tozomona na Genèse 21 nini basoye bisabiso lisusu pona likambo etali souvenir. Genèse 21 premier bazoloba l'Éternel se souvient de qu'il y avait dit à Sarah. Biso nyonso toyebi likambo ya Sarah malamu. Toyebi histoire ya Sarah malamu. Sarah azalaki mwasi oyo azalaki mwasi ya Abraham. Mais Nzambe ayaki kopesa promesse pa Abraham akobota. Mais tangu ya kobota Nzambe sikwa ayeko se souvenir na Sarah. Po Nzambe ayebaki ke mutu aportaka mwana na libumu ezali nde mwasi. Nde Nzambe ayeko se souvenir. Nzambe akanisi lisusu po apesa Sarah mwana. Mais ezalaki promesse o asalaki na Abraham. C'est que likambo lokola ezali souvenir ekomami katikati na Biblia, c'est que ezali na tina epai na yo, ezali na tina epai na nga po tokata tina. Ezali likambo kaka ya noir sur blanc te ndenge tolobaka. Nzambe tango atindi liloba ezali po esikola po ebikisa mutu na kati ya liwa. Mutu azali censé akoyeba liloba Nzambe de Apocalypse à Genèse. Mutu azali censé akoyeba Nzambe po soki oyebi Nzambe
moyen okosola na ezate nzamba koko loboko ko yoka te nzamba koko mona nokoki ko mona pété yango wana tozolobela likambo ya souvenir nzamba zoloba na jeunesse balobi nzambe a se souvenir na Noé pe nzambe ko se souvenir na Sarah c'est que c'est très important to yeba likambo ezali souvenir mais tokoyeba ngone na makanisi na biso te esengeli te to zipola likambo oyo mais au fur et à mesure tozali kotambola soki okozala na besoin koyeba connaissance nzambe na kozipola esengeli to zipola yango na makanisi na biso te esengeli to zipola pe to sosola po ete tokata ntina me na makanisi ya nzambe tokoya kotanga esu na mokanda mosusu natangaki ezali Psaume azoloba na biso nini na 8:4 tobandi na 4 Psaume 8 tobandi na 4 Bible ezoloba na biso nini na 4 quand j'ai contemplé le ciel ouvrage de tes mains la ligne étoile que tu as créée donc nzambe David azoloba lobi soki atali likolo ezali ouvrage ya nzambe donc ezali misala ya maboko ya nzambe na 5 bazoloba qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui Bible etalisi biso lobi ke mutu azali nani na Psaume 8:4-5 5 point nango ezoloba ke mutu azali nani po nzamba se souvenir na ye ngana kamwe ngana komi kokamwa nzambe atindaki liloba po ete tobika tomoni ke Noé nzamba se souvenir na ye toye komona Sarah pe lokola nzamba se souvenir na ye me boni mukanda ya Psaume ayebisa biso alobi te mutu azali nani po nzamba se souvenir na ye nayebi te sikoyo nzambe oyo se souvenir na Noé a se souvenir na Sarah ezali nzambe nini po mutu akoma nani est-ce que bango pe bazalaki batu te nde sika esengeli tozala bososoli nde sika esengeli tokata ntina po ezali mikanda ya yambo mikanda oyo ebandeli soki tokoki oyo ebandeli te ya suka nde tokokoka nzambe esengeli se souvenir mais bazoloba azo se souvenir kaka na Noé azo se souvenir na Sarah mais bazalaki batu te po Psaume azoboya Psaume abi mutu azali nani po nzamba se souvenir na ye bongo tokotanga lisusu mukanda ya Job 34:12 mukanda nzambe lobi nini tokei na mukanda ya Job 34:12 mukanda nzambe lobi boye non certes Dieu ne compte pas à l'iniquité le Tout-Puissant ne viole pas la justice mukanda nzambe zoloba ke nzambe aviolaka justice na ete c'est que nzambe lokola aviolaka justice te c'est kazali sima eloba na ye mpona kokokisa c'est kazali juste lokola nzambe azali juste ntango azo se souvenir na Noé azo se souvenir na Sarah maboyi ko se souvenir na bana ya bato est-ce que wana ekomi injustice ekomi injustice ekomi déjà injustice po nzambe faut se souvenir na mutu nyonso mais ye atali ko se souvenir kaka na Noé atali ko se souvenir na Sarah mazoloba mutu azali nani po ngana se souvenir na ye est-ce que nzambe wana azali nzambe aselaki ba Sarah te c'est que Biblia ezali makanisi na biso te ndenge kaka mukanda ezali 55:8 bazoloba ke nzambe azoloba mes pensées ne sont pas vos pensées dit l'Éternel des armées mes voix ne sont pas vos voix dit l'Éternel des armées c'est que makanisi na biso ezali akokesela na nzambe pe nzela na biso ezali akokesela na nzambe c'est que soki makanisi na biso tozomona Sarah oyo azali ya nzoto po balobi Biblia wana ezali ba mindele nde mutu bayeli biso Sarah azalaki mwasi moko ya mundele Abraham azalaki mundele Noé azalaki mundele mais ndenge nini nzambe azoloba pe azoko se souvenir na mutu te c'est que ezali na race te c'est que tango nzambe tozomona ke mutu azali kaka mutu oyo azali mundele c'est que ezali na pensée na biso
yango ntango bakolobela mpe souvenir tokokɔta na contradiction pamba te tozotala kaka na pensée na biso humain me nzambe alobi na biso azali na lolenge na ye ya kokanisa ebongo soki lolenge na ye ya kokanisa ezali nini babengi souvenir soki nzambe nzela na ye ezali nzela na biso te nini kasi babengi souvenir mukane ya lika azoyebisa biso lika azoyebisa biso na 16-19 lika elobi nini Luc 16-19 Bible comme kotangela biso lobi il y avait un homme riche qui était vêtu pour et de fin lin. Bible comme kotangisa biso lisolo oyo ya jeune ya homme riche. Et comme koloba nini pour un homme riche, il était un homme riche qui était vêtu de peau et de fin lin, qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Balobi ezali na riche wana azalaki na kolata malamu ba fin lin ba bilamba o ezali atalo. Balobi vie na ye mobimba azalaki kolata bien pe azalaki ko vivre na vie o ezali ya kitoko. Mais likamuni ne komaki balobi un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Balobi ezali na pauvre Lazare mutu moko o ezalaki komo na ye Lazare ye azalaki na porte ya un homme riche wana ye azalaki na bapota seki azalaki na bozwi ya kokoka te po babengi ye pauvre. Mais tant azalaki na bapota fandi na nini na porte wana le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Balobi tango mobola wana kufi oyo balobi komo na ezaki nommé Lazare pauvre Lazare tango ya kufi mala moko amemami na ba ange akei kofanda na tolo ya Abraham. Balobi lisusu nini le pauvre mourit, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourait aussi et il fit ensevelure. Le kolo mukolo nyonso ekokaka ndenge mukolo ya pauvre pe ekokaki ya kufi. Mais tant mu pauvre ya kufi ezalaki le contraire na oyo ya homme riche. Balobi pona riche ye akei wapi. Balobi les pauvres mourit, hein, on a pour la pauvre, mais les riches mourit aussi et il fit enseveli dans les séjours des morts. Balobi ezali na mukolo ya kokufa, ndenge mukolo nyonso kokufa, ndenge mama na biso Océanie Congo pe mukolo ezali ya kokufa. Balobi ndenge papa na biso Gédéon Mbwanye ezali na mukolo pe ya kokufa. Ndenge homme riche pe akufaki. Mais ndenge pe pauvre Lazare akufaki. Mais na kati ya kokufa na bango différence eza pour pauvre Lazare balobi ba memie directement pa ba ange akei kofanda na tolo ya Abraham. Balobi pe pona mozwi oyo ye ba mem akei kokende na séjour des morts. Mais nini esalamaki après wana tandis que qui était poids au tourment il vit de loin Abraham Lazare dans son sein et il s'écria pour Abraham, aie pitié de moi, envoie-moi les lézards ou les trompes, le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchissait la langue. Balobi tango jeune homme riche oyo akufi akei komona Abraham na tolo Lazare na tolo ya Abraham akomi kosenga mai. Yango wana Bible etalisi biso balobi ke Yesu azali liziba mai ya bomoi. Et bongo tango Yesu azali liziba ya mai ya bomoi, est-ce que na se awa homme riche amonaki mai te? Est-ce que akutanaki pe na Yesu te? Toza kuna te. Poso kotani histoire na suka bazoloba ke nani homme riche balobi ke Nzambe a se souvenir lisusu
nani les pauvres Lazare. Pour nani nzamba se souvenir na les pauvres Lazare et puis à bois qui homme riche. Homme riche pour nani nazo kende ko senga mai. Et si ko ba senga mai te est-ce que awa na se mai ezala kité? Pour balobi il fit enlever aussi mena kamwe. Pour ba se souvenir na yete. Est-ce que ezala kité pour ezala ki na séjour des morts? Ndeko kamwa nanga. Mukole ezali pe ya kokufa. Nenge pauvre Lazare akufaki na yebite. Nenge pe riche akufaki na yebite. Mais balobi bango nyonso différence na bango ezalaki. Nani pauvre Lazare azalaki ya komema na likolo. Ake kofanda na sein d'Abraham. Est-ce que riche akokaki pe kofanda bongo te? Yango na tolobi ke sujet oyo ya souvenir ezali na tina makasi. Ezali na tina makasi esengeli to yeba pourquoi nzamba zo se souvenir na pauvre Lazare. Esengeli to yeba pourquoi nzamba zo se souvenir na nani na riche te. Est-ce que azalaki mwana na moto te? Po balobi nani mwana na moto po nzamba se souvenir na ye. Mais est-ce que moto abotaki nani abotaki Sarah te? Est-ce que moto abotaki Noé te? Ezali na tina makasi. Photo yeba likamwe etali souvenir. Mais esengeli to sosola na makanisi na biso te, esengeli to sosola na makanisi ya Nzambe. Wana atokomi kokoma na suka, ndeko ezali censé oyeba liloba molimo. Ezali censé na motuya mingi po biti ya Nzambe ezali oyeba liloba ya molimo. Po ozala sauver, po biti ya tindelaki liloba, po esikola pe bikisa na liwa. Po ata bandeko na biso bakei poto ba abandonner mboka na biso pasi kuna ezali na longueur d'avance, ezali na longueur d'avance te. Po soki balobi talisa biso ndenge nini riche azokufa Nzamba se souvenir na ete, mais Nzamba eko se souvenir na pauvre Lazare. Okopesa biso ya nonte soki ezalaki longueur d'avance olinga kopesa biso ya okomona muto azala pota lobi azali na longueur d'avance mais ye wana na bichebechebe ye wana na bamazara pona batela musala pona musala oya pasi ya Kongo yo tikaki kuna ezali musala ya malonga et bongo pourquoi bichebechebe pourquoi koluka fétiche pona ko batela bozi wana yango wana o ezali au-dessus de tout c'est la parole spirituelle. To s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Awa to se koloba, to s'abonner massivement à la chaîne Nabiso, to ça la bapel, o azali na mituna numéro to pesa ki déjà, ezali plus 243 80 888 60 62 neto kokuta na bino na prochaine numéro. Nzambe ya Israël abate la bino pona numéro to koko bandela lisusu plus 243 80 888 60 62. Ba ipembote ebele na Église universelle de Jésus-Christ Mobimba. Nzambe Israël apambola biso pe mabota na biso.